Bon, tu comprends le problème à Bandal, il y a un problème pour Goumès. Goumès à Bandal, tellement c'est un anniversaire. Hein? Bon, la boire à Saïko. Tape. Surtout les Camerounais à Bachi. Les lots à Bandal, surtout dans le rond-point de Bachi. Phénomène chez et commis pour la Bana wana ba commis et belé à telle enseigne qui encadrement jeunesse et Mako il y a commune boy avec singa ya bon il y a marché qui va bâti marché. Ah ya sorti vas-y compréhension c'est de partager. Oya bazala na fait que vendre la zone. Ah commune la zone. Donc, à ma grande surprise, tout le monde se peut pas que dans des heures pour une katana ebisu. Ça doit toujours focaliser sur pour nous l'année pour la chèque des chèques. Pongé c'est la sous normalité. Bandole banaka ya wenge, bandole ba champion magouche, bandole ba Roger Likombe, bandale baby. Congo Millennium. Mbote na bino balandi émission l'invité sur Congo Millennium. Lelo penza tozami awa na commune ya Bandalungwa. Soki bomoni biso to na commune ya Bandalungwa po ba ya commune ya Bandalungwa ba bengaki biso poto sombiti nya makati. Par rapport maemaleka na ki putu moleki na commune ya Bandalungwa, particulièrement na ba avenue Dimbaboma pe avenue Dekani. Ba chege ya côté ya commune na ba chege ya côté ya marché Lumumba. Bayokana kite penza kasi ba dégâts esalami ya mini bayike mpe babengaki biso babite tozwa moins ser ya terrain municipal ya Bandalungwa ndenge ekoma terrain municipal ya Bandalungwa ekoma nini ekoma kobimisa banyoka na kati. Tout ça c'est dû à quoi? Bafulu n'en parlons pas toni kutu kolakisa te po bayike basi balakisi yango mingi kasi lelo penza toyelinge mingi likambo lina tolanda baintervenant lolenge kani bakosombiti ya makasi. Tomonio awa yo poza ya Bandal. Toko eba kola yo. Tabasu, baidi na baidi. Bani na Kigamboma. Dernièrement, awa désordre moko ebutamaki kosala ya makasi sur place Wengende tolobara ba chèque ba komi kobokwama na Bandal na place Wenge. Alors vers 4h du matin massa c'est beta kezaki tina ni. Vraiment merci Tatiane pour la Kikambo, c'est regrettable. Surtout les Camerounais ya Bachi. Les lots na Bandal surtout dans rond-point de Bachi. Phénomène chez et commis pour la Bana wana ba commis et belé à telle enseigne qui encadrement jeunesse et to comment commis tout na soki beaucoup mettre sur la Bandal au Sahel. Ouais, vraiment. Sécurité police na Bandal au Sahel, c'est à quelques mètres ya commune. Mais au Koyoka bana ba cheki boya quartier où il y a un point de Bachi. Là ba cheki boya Wenge. Ba commis heure nyonso tina 4h du matin. Itumba kopanza mituka bato kobeta ba mabanga na ba porte bato. Donc apparemment on dirait que l'été ça est suscité. Et comme il déplorable, tout na sécurité on tololé la jusqu'à quand. Ngai personnellement une bombe à retardement pour la société. Tant que total la bango belelo, il bandaki na babanga lobi milangi. Lelo comme ba machette, le but éviter sur la signe mangi qui doit pour banani. Et comme pas si tout le monde va mourir tant que maman la petite aux mapa, comme pas si ba maman va kinara bilanga. Ba ko ke des te pas petit on a ba commis jusqu'à niveau ya ko intercalara bat na balaba. Ande comme ça bazana matanga na dikani ba fandi 4h du matin, ça c'est bêtis à son. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour na to lutter na mambo ezala? C'est simple. Nous avons une utilité qui a 1900. Bayebi ba point foko nyonso oyo bana wana bafana. C'est simple. Bokanga. L'état na biso. Aluka ba Thérèse Belé bozolo ba mabanga lonzo mais ba doge sana bokanga lonzo ba moi. Beaucoup de bana na ba sa ba minor ba amitié. O ko za bona masanga recyclage mo ba ko sala mabofu be ko la tendeni bango ko sala bilanga be ko la tendeni bango sala taba miliser de sponsor. Donc bazo tika bango boye dès que bazo ko charge na bango te. Oya ko charge la place na bango na.
sécurité mpe soki bakaka ndenge moko lobi nango bana wana nde bakosimbisa banuki lokola bakoma deja komela babangi lokola bamaja komela bazobalo etu bakene lobi nango kaka bana wana nde bakosimbisa banuki bakenda bango liboso orebele bandaka ngana benga yango bomba. Merci. Dia Congo Millennium, il y a une émission à biso l'invité, toujours continuer toujours cause ya bandal to lobela likambo ya phénomène cheke na kati ya commune ya Bandalungwa ezo buta wapi et puis banani baza ba responsable na meilleur Jean-Marie Lusingu tozio lelo c'est vrai que tozara lelo na baladeur libanda to lobela no likambo commune ya Bandalungwa likambo masasi eutaki kobeta l'autre fois awa baike baperdre biso moko tozalaki mpe victime parce que bapanzaki mpe paraprise ya car na ngai sikoyo tozokende wapi na phénomène yango problème yango ya bandal surtout ancien bandal né grandi na bandal bon tocomprendre problème ya bandal eza problème ya bourgmestre bourgmestre ya bandal aza tellement c'est un ambianceur bon rapport à Saïko donc a vu ambiance na on a amimi on a banda les comment voir Matungi banda les comment voir cité d'ambiance banda les comment le cola elongwa c'est Paris là bien on est sur Paris adana no incapable de tirer ba caniveau incapable de combo la macadam même liboso commune c'est très ça alors baba wana yangonde mutu bendi bano nyonso ba cheke wana baena banda. Alors, solution à bango pour nous si ça dépend que de moi. Nous mais ça il fallait quitter là. Stade nan nous allons du bosso na yé. Hein? Si ba stade non ceci, stade doit être comme incapable de voir aussi ça. Banane va pas na kuna 4 déjà. Agno que tout ta kuna 4. Banana ba yé tellement belé balandi ambiance sona senga wa tumbu suka na ngo misli tumba. Solution ya banana pour nous avoir il faut diminuer ba ba on na banda. Baba réserve on a bandane mais comment les autres n'en parlons même pas mais c'est le base ya makamio c'est ça so ngule beti bandale au tchalo kolo te mai to kotanda utina geno o te ba bandale donc so les lobos et tout monde a érosion na bandaka ba ko na yo so juger les abou mais ça bandale nous soit les abou mais biso to zaka to ara la même bandale mais ça zaka on a chaque samedi on a passé salon bano yo so tanga misala osa kiri bakani bo ke bu message banda lo mole non mona maite ngule beti 10 minutes à cause de banda donc on dit ma côté ngule tu beta bon na nyoso ana pona nga bana na retrouver solution bana na izarage les ageni kabila les faire ça système à service national alors option ba toujours na service national pour le service national ba tie bango ba ke ni kuna so amoni que service national senga niveau à l'école a lancé système à cantonnage na banda bana wana bazo sa mbulu parce que mongo ezate madame Pierre kabazo kwa vie bato ba mena basanga na ba azo bana wana a recruter bango ndenge na machine ministre katumya salaki baba na okombola ba balabala ba kira ba caniveau azo bon na charge ba taxe ekota na banda afuta bana wana umna so bana ba nyoso mongo mona ba musu banda te so moni que moi ba sala musana mo ezate a fait travail bon butu ba sala misala na tombo la mbi ko banda te ko ba mongo ba taxe ekota kana ninga na tongela mo immeuble ye mongo te te so to na ba espace vert nous so te ba mongo wana zo apesa bana wana akiri ba kanivo ba kumbola ala ba umna bi ko ni souci la banda les zonga. Merci. Non les a fenêtre ya ba o bazaki victime par les camarades les canaki ya ba chege o bayaki bazara na rond-point juste ya bandal hein rond-point ya direction Lubumbashi Inga basala ba désordre na bango mais toyé un peu en retard pour to kuti déjà ba voiture ezwa ki problème et ça un peu déplacé mais sinon hein tozu bomoni ndenge mur na bango ezali mais to continuer to lobisa pe ba imboka ba ibisa biso qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter que ba makambo topé ba incident e boye e koma lisusu te na kati ya commune ya Bandalungwa que l'invité sur Congo Millennium que awa toza na avenue de Kande na ibisa bino to lobisa ba o ba vivaki événement yango ndenge nini elekanaki. Bonjour et meilleurs vœux. Ngai komo na Tatiana bon to na kombo ya
Jordan Zola événement il qui a bâché et il est au sala batracasserie na bango assistant qui n'a oui c'était vers 2 ans et les gars n'est les gars dans ma belle vraiment en fait je pense que souvent dans les meubles en fait dans les meubles on doit avec des cannes la quartier de vers 2 heures là tout le monde a quel est mon bruit tout le monde attend mon bruit bon en fait donc on a 2 heures on se la monte effectivement à balcon donc ils ont acheté du pot tu vas au Moula maintenant on apprend ça Moula vers 24 novembre on va franchir l'avenue des Cannes on va chez dans la commune tout le monde est bien grave 2 heures d'homme doit calmer vraiment ça 2 heures tout le monde voyez il y a mille boules avec si nous il y a marché qui marché donc il y a sorti vas-y compréhension parce que partager vendre la zone commune la zone donc à ma grande surprise tout le monde se peut parce que dans 2 heures pour une katana ebisu comprendre le moins vraiment tout le monde tout le monde comment il est quand tu vas il suana moi bon ça va tu vas il subaye boy neni ni so ako to kalisi ai la kio ko wani na bongo ndi ba ba avec bamboma ni kuna tumbati na pouvoir ya commune tumbati la police va beti en fait là oui pas les bêtes maki on est est-ce que bino est des gars niveau perdre ba bilo on a bino par vous c'est pas ça qui va quand même pas ça qui c'est bien la tombe on va la bilo on va pas ça qui si on bateau bilo na bango panzana qui ba salini pour la en fait jusque là on a une nouvelle moment la nouvelle moment qui a concerné la bilo et pas on a fallu qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter que Bachege Bazali soit dérangé par la commune à Bandai? Ça qui non police a des conscience parce que jusque là il y a été sur la police a conscience il y a musa basala police a conscience il y a musa basala police il y a mon avoir conscience parce que regarde tout le monde a payé une souci soit un non tout le monde a police tout ça musa na moi mais na mboka na biso police ça musala moko pour ça montrer mon négation qui nous marche à jour moi la police a s'intervenir pour la pays pour le peuple parce que l'homme ils ont police moi les conscience ça pas vers 2 heures on a tout le monde attend dans le pays voisin comme Brazzaville au moins ça comment va gérer la police regarde à Pandibini mais ils sont ils ont raté tu vois autour ça moi la gente entre tout ça maquillé au moins ça pour tati tout ça police royale qui ont intervenu à perception mais moi je suis là non police ni as disposer nous salariés en valeur comme il faut au salon parce que ça garde on a organisé merci landia comment millennium toza kokoba tozipe moko mosusu pe yepe avandi na avenue de Kani alingi pe asola na biso par rapport ya makambo nyonso oyo elekanaki na butu ya bashege o ba déranger qui ba habitant en commune ya Bandalungwa. Bonjour yo événement wana tango elekanaki omonaki yango ndenge nini? En tout cas événement eza penza en tout cas eza mawa trop eza penza c'est déplorable. Donc on a mon abandon donc là on a vécu un événement wana ti et puis le likambo kamwa bana ya mikie bashege na ba machette moko ba milai tonalité c'était vers 3h30 oui mais na binoki avenue Mombatola était titongo ça donc bitumba bango tous les deux quand bashege na bashege tous les deux quand na binoki donc ezali kamba somo pe mbalibuso na mona ona bandal na modèle wana ya bana mikie donc na habité na modèle aussi commune ya bandal toujours kende wapi na baritime wana biso ebela ba commune ya bandal bonita ebela commune ya bandal ça commune ya intellectuel mais les lots vraiment est commis à bashege à bafazer ya batumo penza impossible après tu au moins à moi 5h36 la police est et qui déjà trop tard et vous à moi coup de débat le mot andé moi boy bango si ba panza na en tout cas vraiment les cambou vraiment il faut botaler la biso na éviter toujours kende wa
tozokende wana ya Robert mpona tolutte likambo yango esila il faut basala nini bon namoni kaka likambo yango ezosenga kaka na gouvernement mosusu abia mettre fin na makambo ya komettre déjà nango na minute so abia mettre fin komettre fin donc c'est ça gouvernement ta likambo oyo eza likambo ya gouvernement so abi lelo esila mpo na ngola mpe tomona mpe basisa bamakambo ya ezalaka mpe esila donc l'état soki atelemi akomettre fin na makambo donc c'est que opération liposo ezonga nango ezonga kutu ya koleka bakataka bango ata bamaboko wana basimbisaka bango comme ça balapa po so bakoma osimbisa bango bamaboko bakolapa bakati loboko ya kataka motu bamekisi yango mpe bakati omonaki ekosila nde na ngola ezalaki donc c'est ça ok merci sango mwana bandali ya solo eloko toza kolela na gouvernement po biso peza tozokoka lisusu te mpona makambo bashege bakomosalela biso awa surtout mingi na place wenge awa place tozali pembeni na biso donc tozokoka lisusu te kuluna nde kuluna shege nde shege bonge ezoka susu normal te bandolo eyebanaka ya wenge bandolo ya bachampion magushi bandolo ya baroger likombe bandali ebebi gouvernement talela biso na tozo comprendre lisusu te bandali ekete bimangenza mais tala makambo ezosalema awa tozo comprendre soki gouvernement sunga biso sauve biso toza kolela tozolela mpenza tozolela napesi mbote na Tatiana osango na Jiras. Merci na bino balandi ya Congo Millennium bino ba ebolingaka émission l'invité lelo tozaki na commune ya Bandalungwa bolandi lolenge kani baike basomitini makanisi kasi to bougete kolobi penza biso nyonso toza na marche to ebandele nini ekoleka na Kinshasa. Merci beaucoup Nathalie Monsensi de tout le temps de tous les jours attaque aux connexions au sala zulu zabalakasi to kosala na Eric Lusandu le nom de grand frère propre merci pour la confiance et merci na bino nyonso bayo kozana mikili ya libanda bozo continuer ko soutenir Tatiana pona musala kitoko tozosala tolobi te Congo eza ya biso Tatiana Osango merci à toi Tadia lobi ke Tatiana yo vraiment okomi kape mère nanya kosimba olingi liwato olingi bomoi merci na bino nyonso soki mayema zali koleka na Congo Kinshasa ezali kotungisa biso tokosanga te kolalisa bino awa na émission na bino l'invité bongo tokondeko ko bakorenye na mabota na bino merci na Jordade na montage ya kitoko merci également à toi Jires Mwanda mpona libili ya kitoko équipe ya Congo Millennium mobimba bongo tokondeko vraiment ekoba korenye ya mabota na bino merci surtout à Baron Saïdi et merci pourquoi pas aussi à Pache Mawete le Brésilien merci à toute la famille Osango, Cécile Osango et merci également à Isabelle Katembo Motema, il y a le noble, moi na bandade sur Paris, Eric Moussango, ma conseil, les autres tapés, les autres Sika, merci beaucoup à vous et merci na Baignon sur Bozan à Londres, na mona qui vraiment m'appelle, na Bio salira bien, il y a France, au Félix Oisé Kouadoba, Baïke pe ba na besoin au Benga, kasi bazune de temps, moussou penza tante, to bazune de unité, Bozan na Kinshasa, Bozan à Brazzaville, Bozan à Tanzanie, le on a taillé Nzasi, boyebaki vraiment na lingaka bino Congo tosu eko ba vraiment korenye pour na Congo mikolo tozobela ka boboto. Retrouvez-nous prochainement avec notre invité et surtout Torozana balabala pour na marche pour Rolandango en direct ata bakati ba connexion bino bozwamo ata mikolo mikoya. Allez, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.